parce que ya kanisate ke ayebi kofinga aoko zala na munoko me ayebi kolobate mais ba biso to ezala minoko peto yebi ndenge nini akozongisa tozali koyebisa ye cette fois-ci ezala mbala na ye ya suka mbala na ye pe ya liboso pe na suka ya kofinga mama Marthe ngana azoloba pona mama Marthe afinga Félix parce que maman Marthe wana biso lelo Congo tokomi na ta ya koloba makambo ya démocratie ezali pona papa wana Etienne Tshisekedi wa Mulumba yebo ketwa ya mo afongola mbanga aloba ezali grâce à papa wana mais afinga mama wana te oyo mobali na ye nano batikala kokunda ye te jusqu'aujourd'hui soki akofinga afinga bato bazo sala politique bazo mériter baolia mbongo ya Congo bafinga mama wana te soki afingi lisusu je suis prêt anytime na koya kozongisla ye soki munoko nini ya kolingana yebisa ye po ayokanga na koya koyebisa ye munoko wana po comprendre que tokomi na esprit parce que ceux qui ont awa en Afrique du Sud na ngena attaquer na ndako na ye na ngena attaquer na ndako na ye tsikoyo to la kisana que non trop c'est trop nous sommes maintenant fatigués avec lui azana eloko moko te akobakisa un plus na mboka na biso parce que il est fainéant les messages o ngai lelo atanga te ayibi même atako koma kombo na ete ndenge abotami ndenge wana auti na kata zamba bisika zai kubokola soki mbisi soki na nyama zamba ayemba la moko abandi obeta biso banzembo swede na ndenge akindaki na poto wana Vous s'abonnez massivement à Wande et Sika où il y a beaucoup d'informations sûres aux autres dans la source il y a politique il y a musique les missions bino bolinga ba nyonso eza vous s'abonnez massivement balobi kini ya bana kini vous s'abonnez massivement pour des informations qui toko il y a chaîne biso YouTube kini ya bana kini allez check Nicolepele papa Pita ndeni santé non santé kitoko nzamba zali ko batela biso azali kolakisa bolingo na ye na kati na biso namoni azofinga mingi mama Max mama ya président na biso Félix Tshisekedi siko réaction ya yo zani non ngai nazana esengo na ngo ata mokete parce que nayebi ke mama Marthe azali mama moboti boti bana atangisi bana kolisi bana azana bakoko azana bakokolo kosaka na personnalité ya mama wana ezali kaka ke koyeba valeur ya mama wana te soki lelo oyo ba congolais to kozali na bambanga ya kofongola toloba ezali grâce ya mobali na ye oyo atelemelaki dictature ya Mobutu soki ezalaki mobali na ye atelemelaki Mobutu te ke démocratie ekota na mboka na biso te mba mosusu lelo oyo babomaka mobali na ye mba mosusu bamiso oyo tolinga totelema te donc il faut tous premièrement reconnaissant avec maman wana que na contribution na ye pembeni ya mobali na ye oyo leloyo biso ba congolais ba bokecho ba biso ba congolais ba pita mukendi bandeko nyonso baleka la média to komi na droit ya koleka toloba Mobutu à l'époque azali kolanda batuti na diaspora abomisi bango mais papa wana tikala kaka telemi pour na démocratie liberté de presse za na mboka na biso ti na ndenge Mobutu ayi ko céder yango ba parti politique ye botami ebele na mboka wana ezali grâce ya papa wana sima ya mama Marthe wana na mituna ozali kotuna ngai pona bokecho yambo sincèrement ngai nazali kolela mingi na sia motema nanga mama Marthe nazali ko considérer lokola mama oya botinga aza mama oya boti bana minene milai baleki bokecho yambo na mayele ba ekimu bokecho yambo na nyonso parce que kozali loko moko te oyo bokecho yambo akoko leka liboso ya batu a convaincre ngai ya koloba ke ye aozala mayele koleka bana ya mama wana ayi azali kofinga il faut tous la reconnaissant il faut toyer ba valeur ya mama wana to finga na biso Félix azo sala politique comme Peter Mukendi aujourd'hui nazali na kati ya politique boko kofinga ngai ndenge bolingi mais boko kofinga ngai babocho baboti ngai te parce que ndenge baboti ngai boyebi pasi oyo bango bamona te bokecho ya mosoki papa na mama na ye akolisaka ye mabe il faut azala reconnaissant na babuti ya bandeko mosusu yango si nga nazo senga bandeko na ngai bino bozali na kati ya poto wana bozali na France bozali na Belgique bozala reconnaissant boyebisa bokecho ya mbo cette fois-ci biso tokotolérer yango lisusu te
tokompesa ye chance te ndenge ye akanisi azali impoli abotama na baboti oyo baza baimpoli bakoki kopesa ye éducation te. Nous sommes aussi prêts ya kobanda korépondre ye na impolitesse oyo baboti na ye bapesaka ye. J'ai compris une chose que abotami na kata zamba azaki na éducation ya base penza ya kokoka te. C'est pour cela aye kosutuka makambo nyonso na kimokolo aye komona makambo oyo akanelaka te na vie na ye. Koleka na classe ezali eloko moko ezali très capital ezali ya motuya oyo nazali ko yebisa boketo yambo. Cette fois-ci soki ako continuer kofinga ka baboti ya batu na koya kufunga ye parce que ngai nde nazaboyi nazali na éducation nyonso na koli na papa na koli na mama na kenda classe na tanga na sisa na ba document lelo soki na lingi na kendo sa na Congo na okende ko sa na hôpital parce que na sala na hôpital na za expérience. Donc je suis capable ya koloba ke na impolitesse na kozongisela ye soki aye na mayele ya bomoto tokoya tokosolola na bomoto mais soki azali koya parce que azangi base ya éducation tokoya kozongisa ye bisika na ye parce que ye akanisa te ke ayebi kofinga aokozala na munoko me ayebi koloba te mais babiso toza na minoko pe toyebi ndenge nini ya kozongisa tozali koyebisa ye cette fois-ci ezala mbala na ye ya suka mbala na ye pe ya liboso pe na suka ya kofinga mama Marthe nga nazoloba mpo na mama Marthe afinga Félix parce que mama Marthe wana biso lelo Congo tokomi na ta ya koloba makambo ya démocratie ezali mpo na papa wana Etienne Tshisekedi wa Mulumba liye bokecho yambo afongola mbanga aloba ezali grâce à papa wana mais afinga mama wana te oyo mobali na ye nano batikala kokunda ye te jusqu'aujourd'hui soki akofinga afinga bato bazo sala politique bazo mériter baolia mbongo ya Congo bafinga mama wana te soki afingi lisusu je suis prêt anytime na koya kozongisela ye soki munoko nini ya kolingana yebisa ye po ayokanga na koya koyebisa ye munoko wana po comprendre ke tokomi na esprit. Parce que ceux qui ont en Afrique du Sud, ils ont attaqué dans non, trop c'est trop. Nous sommes maintenant fatigués avec lui. Parce qu'il veut finir. Les messages au Ngaïlelo, atangate ayebi même atako koma kombo na ete ndenge abota minenge wana auti na kata zamba bisika zai kuboko la soki mbisi soki na nyama zamba ayemba la moko abando beta biso banzembo swede na ndenge akendaki na poto wana alia mbongo pembeni ya Laurent Désiré Kabila alia mbongo epa Mobutu alia mbongo epa batunyoso wana mutu moko te alobela kai toza na kata démocratie azali o baloba en anglais ke azali free ya koloba o nyuso alingi akokoloba mais afinga mama ya batu wana te afinga na ye oyo abengami ke Félix azoko sala politique. Je suis nationaliste, je suis congolais. Maintenant obandi ko finga ba mama ya batu biso nyonso to botami na basi na kolinga te makambo nyonso finga mama wana lobi ko ya ko finga la mama nanga. Donc cette fois-ci tozali ko kebisa ye eza manana ya liboso nasuka ayibake akuta na moto. Merci beaucoup Papa Peter. C'est que message ni ko pesa pour na Moïse Katumbi. Il a commis président il y a Lamuka pour 3 mois. Est-ce que Makambo n'a pas ça? Moi personnellement, ndenge nazo munango nazo préférer que son excellence Moïse Katumbi alonga biloko wana. Eza buzo bazo pakola nyei na nzoto. Bazo sera na personnalité na e poids ya Katumbi na kati ya Lamuka ba pesa 3 mois. Yo monite que za ko sala na e 3 mois c'est quoi? Ezali ko sera na personnalité na e nga nazo senga que azonga sima akanisa nanu ke na uti kotika mboka panda bambula ibele bambula nyonso oyo bakongole bazali kozelanga zonga sima to fonda to yeba nini to kosala to mi préparer na 2023 kala mingi te bambula komi lokola basanza bambula komi lokola ba semaine donc to mi préparer to yeba ndenge ni makambo ezali kokende parce que soki tozali kotambola lokola na kata distraction tozo yeba eloko nini tozo lukate to suka bo 2023 et comme il sous les passés donc tout mis à la pesa bien préparé parce que nous sommes ici ya kolobake tozali le peuple sud-africain le peuple congolais o ezali kofanda na Afrique du Sud bazali koluka ndenge nini osala parti politique na yo ya yomoko tozala biso nyonso toyebake notre parti ezali kotambola boye
ezali kokende boye couleur ya drapeau na biso ezali boye notre président secrétaire général adjoint na ye ezali boye eza boye ezali kaka ndenge tozotambola bato bazosaka na personnalité na yo bazosimbisa yo ba 3 mois yo kanisi eza bokonzi wana ezali na kinga kati élection eza nini bon bato wana bavotaki bango na kombo ya FCC président moral na bango bien leader moral na bango il s'appelle politique Kanambe c'est pour cela abengisaki bango kuna babengisaki bango lokola kaka bato mosusu babengisaka bango bato lokola ya UDPS babengisaki bato na bango na kati ya parti politique na bango na siège na bango c'est comme ça pe babengisaki bango mais boye babobo ça a été que chef de l'état ya mboka na biso Congo il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, to matato kita basala nenge nini le peuple congolais un jour bako telema soki batwana bako sala te parce que Félix déjà lobby o nyo soza député a kozala na poste ya ki ministre c'est-à-dire ba ministre bako sala batu mususu oyo pe akochela bango batu oyo bako banda ko landila nenge bako banda ko sala naza sûr naza elike que Félix azala na vision malamu pour na Congo to critiquer nano lelo te parce que jusque maintenant nano abimisi gouvernement te to zelaye abimisa gouvernement total ndenge akosala to soutenir ye soki toza na bulingo ya Congo to tikala kotamula kata distraction ya bato bazoluka makila ya bana mboka etanga po na ba mbana ko basi bakoti ezali kosenga bango makila po ke bazala wana po ke communauté internationale soi-disant parce que natela komona loko moko te bazali contribuer ngai nazali ko soutenir les américains awa Félix ake azokende Israël akenda solo na bango nenge relation na biso na bango ezonga poke masumu mobuta sumu kaka contre bango nzambe beta biso fimbu akeye ko ndima batu oyo bayebi nzambe te bayebi Jésus te ba égyptien oyo ba boya Jésus ba beta Jésus biso tozozonga azongi na Israël akendo ko bongisa ba relation. À partir de cela, toyeba ki ndenge mboka na biso ekotelema parce que na moni abanzo sala banzela bazali na plan mususu ya sika o balingi batia banzela ya likolo na kati ya Kisasa. Donc c'est déjà un pas pour na mboka na biso to tika distraction to sambela pour na Congo nzambe atombola mboka na biso wana azongisa ngo na carte ndenge ezalaka kala. Merci beaucoup. Message nini papa Peter Osanango ya kopesa bana mboka bana Congo na biso après numéro na yo téléphone. Message ezaka moko message ezali ka amour to linga Congo to tika ba biloko ya buzoba ya tribalisme oyo batu bazana ngo na cc bazo manifester ngo te mais soki kozali kotala longi ya mutu o comprendre mutu aza tribal azali un esprit tribalisme oyo azali nango et politique Kanambe rwandais tout le monde sait que Rwandais mutu cha dirigé biso pendant 18 ans abomi ba congolais personne a tellement ya lobake to que na soulèvement populaire le message ezali ka moko Tolinga Congo, nous sommes tous les Congolais. Un jour, nous sommes appelés, tozonga na mboka na biso, tozomi préparé, toyebi mokoloni nité, tozonga Congo, tozonga mboka na biso. Ça c'est Afrique du Sud, et mboka na biso te. Nous sommes tous les Congolais, tozala na bolingo ya mboka na biso pour Congo na biso ekende liboso. Numéro de téléphone. Numéro na ngai téléphone ezali 078 batu o bazana kati Afrique du Sud, c'est 078 85 86 281. Bandeko babenga biso libanda ezakaka plus 27 78 85 86 281. Boko benga ngawana to sololi na makambo mususu oyo bokanisi ke to ko sala. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup.